Bonjour, bonjour, susu ngai mwana na musala na tata Nzambe. Ngai wana sentinelle na tele misusu pona koyeba ko beta kelelo pona koyeba ko siffler o mbola monini papa apesaki. Nzambe na Israël zali toujours koloba. Nzambe wana zana bomoi parce qu'il est la parole a kolobaka toujours. Nzambe wana zali na kati na biso atiki yo tatiki ngai te alingi biso mingi. Na tele makapona ko pesa message le Nzambe apesa ngai permission. Papa zali ko piloki na tele mi boy apesi nga message pona ko pesa na bino. Yangai moko na lobaka vina nga eza mutaka na liboso na Nzambe. Boseka te parce que yanga makambo na nga nyoso na liponga na kolia lobi Saint Esprit ko lakisa ngai. Na li place nga na ko kende lobi Nzamba ko lakisa ngai. Donc tikete Nzambe wana pasala na asala wazali ko sana bomo nanga asala na bino bato ozuli bakwa ko landa ngai. Donc papa pesa kinga message pona kabona bino tikete na lina bonde la pona message oyo o bolam papa pesi biso. Nzambe na bolingo papa na Israël, Nzambe na Israël totonje botonde. Nzambe tikete bolingo no papa protéger biso bana na yo. Na commission Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Yesu masia yo kufa kine kulusu pona biso. Merci pona ba révélation to yeba kite Nzambe zali ko révéler biso. Na commission le roi de roi na peso Nzambe na biso merci. Loba papa pambola pe ba o ba koyoka message o Nzambe. Tikete mutu na mutazo par na epe asele lango na kombo na Yesu masia Nzambe na bomo. Que ton nom soit béni. Amen. Et papa apesa kinga sous message na sakana tele makale papa pesa nga permission koloba permission na lobaka nini le rapesa kanga explication ko pesa nga message oya le rapesa kanga explication ya message oya pesi ngai ya ngonde na tele makapona ya koloba et Nzambe azali toujours na tourna ye Nzambe azali toujours na bon moi azalaki Nzambe azali Nzambe pa kotikala Nzambe pamba ta azali alpha omega yenda kela likolo na se tekte Nzambe na Israël amona bino tekte Nzambe na bolingo azala na contrôle ya vie ya moko na bino. Bolamu na papa pesaki ngai na kanta bolamu o na komi yango awa. Bolamu o Nzambe pesi ngango le 10 premier mois 2021. Awa Nzambe alobi na nga na lingala. Nzambe na biso za malamu. Nzambe ayebi yo Congolais. Nzambe ayebi yo bande kwa Congo Brazzaville. Pote biso na Congo Brazzaville tozali bato moko tolobaka langue moko. Nzambe ayebi biso. Tata apesi biso message oyo. Apesi ngai message oyo le 10 janvier 2021. Ezalaki na ba 3h43. Nayoki Nzambe azali koloba na ngai. Batu nyonso bayebi mission na bango na mokili oyo. Batu nyonso bayebi mission na bango na mokili oyo. Nzambe apesi ngai message ona partage na yo. Le na yoki message wana, le na yoki voix wana Nzambe alobi na ngai. Batu nyonso bayebi mission na bango na mokili oyo. Batu nyonso lakisi nani yo na ngai. Biso nyonso corps du Christ. Motu na motu ayebi mission na ye na sena moi. Naeka asusu ko bakisa bakoni. Naeka asusu ko faire réveiller motu moko. Oyo Nzambe apesa ki yo mission songolo sala. Yo na no sali yango te. Telema banda mission wana. Oyo Nzambe apesa ki mission na ye moko osala. Nzambe achaki likabo moko kati na osala. Osali yango te. Na ye ko bakisa ka bakoni. Na ye ko réchauffer lisusu. Ko lamusa motu moko. Oyo abandonaki mission Nzambe apesa ki. Oyo abandonaki appel oyo Nzambe apesa ki. Oyo abandonaki bien ayebi na no appel wana te. Mission elakisi nini? Mission ezali likabo oyo Nzambe apesi na yo. Nzambe alobi mutu nyonso na sena moi ayebi mission na ye na sena mokili. Yo na ngai toyaki na mokili na mission. Yo na ye kuna boyaki mokili na mission. Biso nyonso bana na Nzambe na monde entier eponi racité toyaki mission moko na mokili. Yo ndeko nanu oyebi mission na ote kota na mabondeli tuna tata Nzambe alakisa kombo mission na yo. Ndenge nino koyeba koza na mission na sena moi. Nzambe alobi na ngai mutu nyonso na sena mokili ayebi mission na ye. Yo ozali kotala moyebi mission na ye. Mission ezali likabo oyo Nzambe atia kati na yo. Mission ezali devoir moko Nzambe apesa yo sala. Mission ezali vocation moko ezali na kati na yo. Yo moko bi vocation wana. Ezali likabo o Nzambe apesi. Ezali mission o Nzambe apesi yo. Telema osala mission wana. Leri Nzambe apesi nga na yo mission. Nzambe akopesa yo vision pour na mission na yo.
nzambe akopesa yo plan mpo na mission na yo. Nzambe akopesa yo stratégie mpo na mission na yo ekende liboso. E nzambe akoyeba ko pouvoir mpo na mission na yo etambola malamu. Na kati na mission oyo nzambe apesinga na yo. Ezali na trajectoire. Na kati na mission oyo nzambe apesinga na yo. Azali ko banda yo na point A pa tamima yo na point B. Na kati wana nzambe ebikeno okokuta na makambo ebele na kati na mission. E nzambe akoyeba ko prepare yo, ko pesa yo bibundeli nyonso mpo na nzela mission na. Ko pesa yo mai na kwanga ya kolia pe ya komela pendant na mission oyo nzambe apesi yo. Tout comme na kati na mokili. Leri ba soda bakendaka na mission de guerre. Ba pesa ka bango ba biloko kolia. Bapesaka bango bibundeli pona kokende kosala mission wana. Yo na ngai bibundeli na biso ezali nini? Bibundeli na biso ezali liloma na nzambe. Bibundeli na biso ezali la parole de Dieu, la Bible. Nzambe akopesa yo bibundeli spirituel. Nzambe akoyeba ko vestir yo ba armure na ye. Na kati na mission oyo apesi yo. Nzambe akopesa yo ba armure po te protéger yo. Nzambe akopesa yo bibundeli spirituel. Nzambe akopesa yo mbeli spirituel. Nzambe akopesa yo balance spirituel. Nzambe akopesa yo mindoki spirituel. Pote osala mission na malamu. Pote okende tina suka mission na yo. Boni bino bobandone ba mission na bino. Bino nzambe apesa ki bino mission ko sala evangeliste. Otiki mission na yo evangeliste. Nzambe apesa ke mission ya koyeba kote ya batu. Batika mabe. Otiki mission wana oke na mission mususu. Mutu nyonso tu zonga na mission oyo nzambe apesa ki yo. Est-ce que ti lelo oyo zali ko sala mission na yo? Yo pe nanu oyo banda mission na yo te. Nzamba apesa yo mission, apesa ki yo vocation moko boy, apesa yo likabo moko za kati na yo. Yo moko miyebi likabo wana za kati na yo. Ozali ko sala yango te ti lelo pourquoi? Nzamba lobi mutu nyonso na sena moi azali na mission moko na sena mokili. Yo sala ka mission na yo te pona nini? Banda ko sala mission oyo nzamba apesa yo. Likabo wana zali ko etufu, ozali ko etufe likabo wana kati na yo. Mingi banzamba lekise bino ba mission na bino na kati na bandoto, na kati na ba vision, ba misusu kutu yo moko o santaka vocation na kati na yo. O sala ka ngote pourquoi? Chacun de nous na mukili oyo, mutu moko na mukili, oyebi mission. Nzamba lobi ozali ko sala la mission na te pourquoi? Botele mababino ba o ba pesa kini na mission. Mutu nyonso toza na mission na sena moyo. Banda ko sala mission na yo. Ba obo devia ki banzela, bozonga na nzela o nzamba atrasa ki pona o sala mission na yo. Na trajectoire wana nzamba atia longwa na point A ou na point B. Sala musala wana. Li musala mission ngo zali ni likabo oyo nzamba tsakati na yo. Mutu na mata zali na makabu na ye. Tika te na pesa exemple awa na mukili. Tokene na NHS babenga ngoni biso NHS zali awa santé. Tokene na kati ya département ya santé. Na kati kuna tozana ba dentiste. Na kati kuna tozali na ba docteur kaka ya miso. Na kati kuna tozali na ba docteur o batala kaka makambo na cerveau. Na kati kuna tozana ba docteur o ba cardiologue o batala kaka makambo tema. Na kati kuna tozana ba docteur batala kaka makambo ya misisa, ya makila, makambo ya michopo, makambo ya manzaka, makambo ya nzoto, ya mikwa. Ezali ba département ebele. Tout comme pe na kati na mission na nzambe. Tozali kuna na batu ya misala ya lolenge na ndenge. Oyo nzamba pesa ki osala. Yo nzamba benga ki na ministère ya intercession. Nzamba benga ki na koyeba ka kosambela pona batu. Nzamba pesa ki likabo ya koyeba ko interpréter bandoto. Ozali ko tufe likamba na pona nini. Nzamba pesa ki likabo ya koyeba ko teli loba na nzambe. Pourquoi ozali ko te ateti lelo? Nzamba pesa ki likabo ya ko yembela ye. Pourquoi ozali ko yembela nzambe to ozali ko yembela bokili? Zonga na mission oyo nzamba atipesaki yo. Obola mo nzamba atipesaki ngai le 10 janvier 2021 na 3h43 minutes na lamuki na komi. Yo oyo yebi mission na ona note tuna nzambe kende na nzela na ba prière. Koyoka sonite. Yesu Masia ayaka na mission pona kosove ngano na sena moyo. Yesu Masia ayaka na mission. Mission wana tout comme biso bana na ye. O totika na sima. Tozali ko continuer toujours na mission wana. Mais na banzela est différent na balolenge différent. Tozana ba docteur ya molimo. Ba oyo balandela kaka yo mutu ba pesa ki yo o landela kaka ba mpate o babunga. Otika ministère, otika mission wana pourquoi? Nzamba lingi ozonga na mission na yo.
nzambe alingi sala mission oyo atindaki na se na mo ngai nazali kosala mission na ngai yo pe luka koyeba mission na yo oyebi mission na yo bi do o nzambe atakati na yo salela don wana kotufe yango te yo oyebi vocation moko nzambe atakati na yo salela vocation wana ezali mission na yo yo oba pesa ki likaba ko interpréter bandoto na bato banda ko interpréter bandoto wana eko sunga libota na nzambe eko sunga ba na nzambe yo oba pesa ki likaba ko prêcher liloba na nzambe eko sunga bana na nzambe wana ezali mission na yo yo oba pesa ki likaba ko bondela ka pona bato bondela pona bato wana ezali mission na yo yo oba pesa ki likaba ko sala prophétie banda ko prophétiser ko l'air nzamba zali ko pesa un message ya prière ya prophétie prophétiser na bosolo yo ba pesa ko likabo ya apôtre sala ki musala ya apôtre malamu nzambe na lola mona bino bana naye ba o nalo ba yebi mission na bango te yo mutu nalo yebi mission na te bien ozali ko ignorer mission na parce que yo moko omiyebi nani oyo zali vocation na ezali nini ezali likabo o nzamba tiaki yo moko bikeno nazali capable ya kosala boy sala likambo wana parce que wana ezali mission oyo nzamba tindaka na chaque suka ya mission nyonso to l'air bato bazongaka na mission de guerre bapesaka bango baprime tout comme ngana yo soko osali mosala oyo nzamba tindaka na sosala te okozwa prime na yo te na mokona suka tikete molimo na nzambe sunga biso ndeko mwasi ndeko mobali ndeko mwana kosalela nzambe etali age te kosalela nzambe etali age te age ezali kaka numero kosalela nzambe etali age te telema obanda mission oyo yaki nango na mokili ngana otoyaki na mokili mpo toservir nzambe ngana otoyaki na mokili mpo tosala mosala na nzambe yo mutu nzambe apesaki yo likabo obondelaka bato lie bazali na maladi bato bakobika na nzela na yo otika likambo wana mpo na nini osalelaka yango te mpo na nini yo bapesaki yo likabo ya kointercede mpo na bato osalaka yango te mpo na nini nzambe asalaka de loin comme de près ata bato yango baza pembe na yo te sambelaka yo mosala bapesaki yo intercession sambelaka mpo na bamboka butu na moi sambela mpo na pays na yo butu na moi sambela mpo na communauté na yo ata bato yango bayebi yo te sala kaka nzambe nde moto akopesa yo prime mokolo na suka lero kokóma na point b place nzambe abandaki yo ti na suka nzambe akoyeba kopesa moto na moto prime na ye mokolo na suka bana nzambe botelema bino ba oyo yo muto kozwa occasion kotala video oyo oyebi likabo oyo nzambe atia kati na yo telema sala yango kobanga eloko moko te yesu kristu masiya bafingaki ye bawolelaki ye nga mpe na bakofinga biso bakoyo me koyoka soni te telema yo muto apesaki likabo ya mission ya kote ya liloba na nzambe na balabala na bawenze na bahopito okende salela yango nzambe alobi na ngai l'église mutu nyonso bayebi mission na bango na se na mokili oyo yo mission na yo nzambe apesaki osalela ye ozosala yango te lelo mpo na nini makambo na kosala nzambe apesaki excuse te lere tokendaka tozala batango kokende koluka misala po te tozwa salaire na fin du mois pourquoi musala oyo nzambe atindaki yo na se na moi ozali kosala yango te ti lelo mpo na nini ndeko mwasi ndeko mobali ndeko sere ndeko frère telema banda kosala mission na yo yo oyo ozwaki mission na yo obwakaki otiaki pembeni telema tala emploi du temps na yo bongisa temps na yo mpo na kosala mpe mosala na nzambe mpo na kokokisa mission oyo nzambe atindaki yo na se na moi moto mosusu akokokisa mission na place na yo aza te parce que biso nyonso moto aza na mission na ye mutu moko ta kokende kosala tâche ya moninga mutu moko ta kokende kosala devoir oyo eza ya moninga nga naza na devoir na ngai nazopartage na bino nazosala mission na ngai bongo mission oyo nzambe apesaki yo okobanda ngo mokolo nini bien obandaki otikaki telema azongela bien yo nano obandi kosala yango te banda kosala mission na yo nzambe na Israel azwa lokumu kembo zonge panaye oyo bolamu nzambe apesaki na ngana partager na bino na chaque mission le nzambe azali kopesa o mission akopesa o vision ya mission wana akopesa objectif nini po atindi osala na mission wana akopesa yo plan po te okokisa mission na yo
akopesa o stratégie pote o réussir na mission na yo na nini kende nyonso tu na nzela na mabolongo na nzela na prière pe akosuka wana te akoyeba ko prévoir mpona ba besoin na yo bana nzambe tozongela nzambe tata alingi biso mingi soki nzambe azali koloba makambo oyo alingi te ngana otobika toyaki na mokili po tosalela nzambe toyaki na mokili po tosalela baninga te yo otiki mosala na nzambe obandi kosalela tata étranger obandi kosalela moyini zonga na bilanga na tata nzambe alobi na bible bilanga ezali monene basali bazali mokie mingi bapesaki bino bamission botiki bamission na kati na bilanga na nkolo botiki bamission na kati na elanga na nzambe bozali kosala na elanga ya moyini bozonga na kati na elanga na nzambe nzambe akopesa biso moto moko na moko prime moko na suka nzambe nolo azwa lokumu nakokota na deuxième message na ngai oyo message oyo ezali malamu mingi message oyo nazali kozwa ngo mbala ebele message yango ebandi kaka na bandoto ezali kaka toujours na kati na bandoto deuxième message ezali mpona bana nazali kolota bana banda na 2000 nalotaka na nga bana na banda kolota bana liboso me banda na 2018 nalotaka bana na 2019 2020 oyo ndoto ya bana nakoki kolekisa 2 jours 3 jours te sanke nalota bana bato bazopesa ngai bana bazolanda ngai bana nazolota kaka bana ya barasi nyonso tu moto ayebi explication ya kolota bana bokomelanga kuna na se ti lelo banda na banda kosenga tata nzambe apesa nga explication kolota bana ti lelo tata nzambe na répondre ngai te mais moto nzambe apesaki ngolu mission ya koyeba kointerprete bandoto ya kolotaka bana ya basante ya kitoko na bana bazala mikie bazopesa ngai bana bamapasa bana ya ndenge na ndenge bazopesa ngai bana bazwa kolela ntina ngai epa na ngai na ndako na ngai moto wana akoki kokoma kuna na se tozali osala mosalaka ya nzambe na bilanga na nzambe osunga ngai moto moko akotala programme oyo komana ngai kuna na se kolota bana ya basante kitoko bana nazali komelisa miliki bana nazali komelisa mabele bana nazali kolesa na ndenge nyonso tu bokomela ngai kuna na se ekosunga ngai nalobaki naza na classe nzambe apesi makabo na bato différent oyo azali na don wana ya koyeba kosala bainterprétation kolota bandoto moto ali kolota bandoto bana boexplike ngai bokoma kuna na bacomment ekosunga ngai mpe kosunga moninga mosusu nakolota na ngai bandoto ya bana nakanisa 2 semaines passées naloti bana bayepa na ngai bana wana bayepa na ngai bazali kolela bana mibali bazali kolela bana mibali bazali kolela parents bazali nyokola bana esili nasali video mpona nini naye kosala video oyo kolobela mpona bana ezali pasi mpe mawa nazonga na nsima natalaki mpe susu video moko nalotaki ndoto oyo ya bana baye kolela epa na ngai ndenge baparents bazali konyokola bana eye kolekana naye kotala mpe susu video moko wana nalotaki na ndoto mais siko na vie réelle bole moko mosusu navandi mpe naye kotala video moko tata nayebi te soki yo nde kolanda yango ozotala yango tata azali koboma mwana na ye na kati na tono ya mai namonaki video wana moto moko apostaki wana na Facebook esalaki ngai pasi esalaki ngai mawa na kati na motema nzambe atenga na motema nalobela likambo oyo naye kokomprendre lere natali video wana tata azoboma mwana na kati na tono ya mai esalaki ngai pasi nalelaki mai ya miso ebimaki ngai makasi nalelaki makasi komona e naye kotala comparaison bana nakolunzolota bana mibale ndoto naye kolota awa vant okota janvier bana mibali baye kobeta porte na ndako na ngai bazolela papa na bango azali konyokola bango tika te tokenda na liloba na nzambe
tokokende kotanga lelo na kati na pona bana tozokende kotanga ba verset za mwa mingi o nazwi kaka oyo tokokende kotanga na Ephésiens 6 verset 1. Après ça tokotanga so na Ephésiens 6 verset 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est quoi tout répond à ma parole? Et vous, père, ne héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bible ezali na biso. Bible ezali koloba na biso ba parents. To betisa bana na biso mabako te. To eleve bana na biso na liloba na Nzambe. To corriger bango. Mais to beta bango te. Na ye kosenga lelo po na biafu ya bana. Na ye kosenga lelo parents kotala ngai. Mama oyo kotala ngai. Papa oyo kotala ngai. Muboko limoko boko la kamwana songola na kati na ndako na yo. Oyo Nzambe azali koloba na lelo. Botika konyokola bana. Yo papa ozali mutu a protéger ka mwana. Mama ozali mutu a protéger ka mwana. Tebi bana msusu ba tobota ka bana tobota ka mitema na bana te. Mwana na mwana azali na ndenge azana energie na ye na nzoto. Yo tata oboti mwana. Mwana sali erreur moko mukie. Vandisa mwana pesa conseil. Ko beta mwana te. Ozo beta mwana na yo lokola ennemi na yo. Ozali ko beta mwana na yo lokola muyibi. Tina point tata wana akende kotia tono mwana na kati na tono na mai aboma mwana ya 7 ans. Ezo sala Nzambe mutema mawape pasi mingi. Ler to bota ka bana wana basenga ko yana mukilite. Mwana oyo nyokola kanandaku na yo. Mwana oyo beta ka butu na moyo. Ozo kangaye makofi lokola azali boxer. Yo mamozo kangali puta obunda na mwana na yo. Mwana wana komi mbanda na yo. Ler bana bayaki na mukili. Ler yo memaki zemi ya mwana wana oyo koma ko nyoko na ndako na yo. Ler yo memaki zemi ya mwana wana oyo komisa boxer na kati na ndako na yo. Ko maltraiter ko lalisa enzala. Ko kangaye na kati na chambre. Mwana wana senga ko yana mukili te. Posa ya nzoto na yo salaki yango mwana wana yaki na sena mukili. Let's be honest. Tolo ba vérité. Tozala ba hypocrite te. Mwana moko te asenga ki kaya na mukili. Tout comme ngai o nazali koloba na senga ki na mukili te. Sentiment nzoto ya tata mama na ngai nde bango babimisa ki na sena. Tout comme yo po zali kotala ngai. Sentiment oyo papa na mama no basala ki basangisa ki nzoto yango yo yaki na mukili. Pourquoi biso ba parata ali konyokola bana? Pourquoi mwana oyo boti ozali ko boma ye na maboko na makofi? Mwana zali ko senga pardon. Lisumu nini yango balimbisa kate. Yo oboma boni Nzamba limbisa yo. Mwana kuko sala rera muke. Pourquoi pas ko limbisa mwana wana? Mais ozali ko boma mwana wana. Ozali ko boma makila na yo moko na maboko na yo. Nzambe na Israel yo kila bana mzambe mawa. Nzamba defende bana. Tata proteja ka mwana na ye. Mama proteja ka mwana. Boni yo mama na kati na ndaku. Tata ke musalo zali ko boma mwana ko beta. Boni yo tata na kati na ndaku. Mama zato zali ko boma mwana ko beta. Soki yo ndeko mobali osala kama kamwana kati na ndako. Injustice na kati na bana na kati na ndako. Ko beta bana na ko nyokola bana na kati na ndako. Ndako ya bana ezali lieu na bango place kimia na bango ezali. Mais bana bakoma na kati na prison na kati na ndako. Bana bakoma na kati na lia ba terror na kati na ndako na bango moko. Elakisi nini? Botika yango Nzamba zali ko sepa nango ata mukete. Bana basenga kite baya na mukili. Yo pare po zali mwana. Yo mama po zali mwana. Ngai pe nazali mwana. Biso nto zali bana liboso na Nzambe. Mutu moko te anyokola muninga. Pote yo za na âge élevé, ya za na âge ya 5 ans, 2 ans, 3 ans, ayebi ko se défendre te. Azali hopeless. Yango bimisi makasi na kibonganza na yo, oboma mwana oyo boti. Obeta mwana oyo boti. Pote yo koki na mulai ozali mbinga, ozo mwana wana za muke, ayebi ko se défendre te. Nzambe na Israël, yo kela bana mawa Nzambe. Na tiki bana nesu tu ba paraba zali ko nyokola na sena mo Nzambe na maboko na yo. Nzambe tina arme na o 4 kona mukili Nzambe. Ba para omba zali ko beta bana pe ko nyokola bana ba ona kati na ndako. Nzambe na Israel defendre bana wana Nzambe na nguya.
mwana senga kita na mukili oyo biso moko neto botaki bana yo permetaki bana bana nzela na biso nzambe boni ba para bazali ko nyokola bana kati na ndako bana bakoma ba prisonnier na kati na ndako na bango mwana koma prisonnier na kati na propre ya ndako na ye mama oyo salaka makambo wana tika nzambe alingi yango te na loti bana mibale ba ko betela nga porte bazali kolela bazali kofunda tata zali ko nyokola biso mama zali ko nyokola biso bana moko akoe na nini akoe na divan na ngai moya kope mezali te soki yo papa obetaka bana mama onyo zali ko nyokola bana botika yango bolinga teke kanda na nzambe koela bino bozali ko créer kanda na kati ni mitema na bato bozali ko créer kanda na kati na bana wana lobi mwana wana soki akoli azali ko kipo parate ko benga mwana na ndoke zali yo moko ndo matataki mwana wana lieba ke ler ki yo sala ka mutu mabe ozali ko planter mbuma ya mabe na kati na mutema mutu wana mbuma wana ko kola pe ko botsa bambuma yo kanso ko zela fruini na kati na mutema ya mutu oyo maltataki oko zela fruini na kati na mutema ya mwana oyo banda ko boma lokuto yo ko zela fruit ya ndenge ni po bima na kati na mwana wana fuzela préparer ko zela fruit ya mabe pote ler yo ko koma pe na âge avancé mwana na ko abandonner yo luka bo bongisa na bana oyo beta luka ko bongisa na bana oyo maltata na vina ona kati na ndako na benga bango senga bango bolimbisi soki kisaja ko fukama ozalaki bolamu nzambe apesaki na biso tata mama ndeko mwasi mobali soki yo okontinuaki ozalaki na vie ko maltata bana kati na ndako beta ko sala bakana na kati na ndako tika yango tika bana pardon tika bana bolinga te kanda na nzambe ekita likolo na bino boni mabebi no ba mikolo bosalaka nzambe atali ko tika bino toujours bo vivre soki mwana yibi mbongo na kati na ndako soki mwana lie koleka bapara biso babetaka bana na ndako pote mwana wana liaka mingi pote mwana wana sakanaka mingi aza na énergie makasi pourquoi nzambe asikela biso nyoto ba différent botika soki ozali parent kotala video oyo sika makambo wana osala nzambe na lo azali kosepela te nzambe alobi bokonzi na nzambe ezali epai ya bana mike botika bana mike baya na maboko na nzambe pamba te bokonzi na nzambe evandi na likolo na bana mike pourquoi ozali konyokola bana oyo basengaki yo te bango baya na mokili moto na moto asala examen de conscience place loboko na ye telemaki place ozokisaki nzoto na mwana oyinaki mwana tata bota mwana mayinaka mwana motema yebaki nzamba monaka mama bota mwana mayinaka mwana kati na motema nzamba monaka mitema na biso botika yango tobatela bana malamu pote lobi ile tokoma bakoko bana wana bazwa soin na biso lelo soki tobateli bana na malamu te lobi tokozwa resultat nini yango lo monaka lelo bapara ebele bakome mwana wa abandonanga mwana bana boyebi makambo nini mwana wana viva na kati na ndako wana te botika kokondane likambo mutu botika kokondonaka mutu mutakondana mutu ezali nzambe mabe mosusu tofuta yango kana se awa na kanisa na suki ya nzambe na Israël za lokumo. Merci Père de gloire papa o bolamu opesa ki nanga na partager na bana na Seigneur ke moni so zongi pana yo. Nzambe simba mitema ba parani soto. Ba o batombola ki maboko ba injustice pona bana bango nzambe limbisa bango. Ba o bakoyoka Saint Esprit visite mitema na bango longola bango kanda pasi na kati na mutema na ndenge banyokola ka bana bango. Bolingo nzambe couvrir bana nyoto na monde entier. Ba o ba yebi ko se défendre te nzambe défendre bango. Po te lobi na biso na bible bokonzi ya nzambe ezali likolo na bana mike nzambe protéger bana nyoso to. Merci nzambe tata nzambe mwana nzambe mo santo na tiki ngonga ona maboko na Seigneur kembolo ko masanjo zonge pana oyo ezalaki ngai mwana musala na tata nzambe bolamu papa pesa nga na kaboli na bino mkona lelo ezali passe pe mawa mais tozali a toujours pona ko komisungama na kati na musala na nzambe na kati na bilanga na tata oya pesa kinga lelo pona mkona lelo na partager na bino oya pesa kinga lisusu na kozela tili ya kopesa nga autorisation na kwa okabana bino bana nzambe to banga nzambe to vana sena nzambe bolingo oyo ba pesa na nzambe pesa bolingo ne pa ya bana nayo lobi ko regretter te okoki ko bongisa lobi na yo lelo kozela te ke bana na bakola na kanda nayo kozela te ke bana wana babimisa mbuma mabe na kati na bango nzambe na Israël mona bino na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen bye.